Le 30 juillet 2005 à minuit, Tshisekedi avait tout s'arrête. Tshisekedi, Bemba Moutekofine, Atiki Mamambongo, a menacé Bisso. Alors que défense et sécurité, c'est un peu Robert. Papa, maman, battait la moine. Beaucoup de force à l'État. Bisso de lobby, yo Moutekofine, Moutambongo, ou les grèves sont expliquées. N'a combat papa, balabala. Mais il y a eu des gens qui sont morts, Bemba Bouma, en 2005. Tu as une élection, tu as un benaï. Tu peux essayer pouvoir, président de la République. Les députés sont yaye, les députés provinciaux yaye, comme Alingi Mbongo est commerçant, à qui pouvoir pas Kabila. À qui va gouverner, de la République démocratique du Congo, MLC. À bani côté moko pour la fa quoi. Yango bino ba Congolais, bobunga rumbate. On a poto meli sous kotoyo. Pour suka bozonga masolo na bino sources zande awo. Bodi kate Congo ambweme kota. Yango moni bango ba comprendre que Félix aza leader na poto diaspora nyonso kaka fachi yo monte kuna ba décider on note bana poto ba voter de diaspora zate pour ba yebi que ba voix Félix ya su mais ku félité biso bana Congo to kalinga bango pe ko kalinga donc polémique zate bona na ngane Martin Engi ba chena lukuta wate Martin Engi po ya kana source Pana Congo, politique ça na parlement debout. Politique na Congo ça na IDPS. Moïse a 14 kamine ndambu. Yemo ka na 80 entreprises outi na kamine ba mining. Ba na mining Katebe. Mining soki Moïse, mining Katumbi. Donc ba famille nyoso ya Moïse Katumbi bazana ma mining. Voilà comment détruit Katanga. Oh yaki pour économique. Et là on est au website sous. Tebatika ba mbuyema. Elengi ya Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Moi je qui beaucoup le Bini Sambango Cédric, Géline Mabongo. Batata mama bandiku. Nalandi sima na timbiri wa sekreja sekreja alikaka timbela barbi awa toza zomuna oyo izali bwana ukuma rukola mwasi simekoli mwe kibokoro yango oyo podo batokera awa toza kibokoro mwasi simekoli lui oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli Alpha mini ekoleka collant ekoleka de ceux qui utiango pour utiliser au moni à je suis forme stop on a na poitrine place qui ndengenini te balobi vetu makamu au centre que au plus à nous to makasi ndeni na a tout ça solution mamutu on va voir ça comme le pas maki allô awatoza je veux la pommade Bocho. Je veux les Supovita Plus, je veux le sirop Bobaraba, et voilà! Oyo, pommade ya Kupakola, dans quelques temps, pour Mona. Nzoto na yo mobali, et zongi penza, ndenge nzambe ya kanaka, ezala. Docteur ma béni. Béni voilà, yo lingi français trop. pour oser la forme awa toza mutesalaka ki lokola lia ezala boye awa toza nde mutesalaka mavili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awa toza Simekoli. Ndeko mama, tala lelo koma na ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, belela merveille ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse, po na kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisami na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merveille ba solution. tosepela ndamu ozula teje bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko nini yango ezanga mitata yo moko te ozwingaki pa epistole eloko nini ezanga notise
ba contre indication ezate. Oh, ce que yo melaka biloko mabe. Ya lowi. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango. Osisa. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué, na soko na kabila mbaya quand on m'a kana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution des jeux soit mat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Bana kini bana poto partout dans le monde kakande bo mesana kolanda biso na www.elenga-congo TV. Donc bonjour Nabino, bonsoir, ça dépend Aérobo landa biso sikoyo talaka Martin Engi vitesse fusée molobel Nabino on a lukaka penda makamde na lobaka vitesse fusée solali kambu. Donc solali kambu na biso za poto luka to l'aksabino comment évolution ya mboka na biso République démocratique du Congo peuple congolais azali kotambola na ba politicien nyonso o ya mboka na biso bazali kotambola na gouvernement na biso bande ko opposition ya majorité comment tozali kotambola yango moningai vitesse fusée na zaka pona musique tende na lobaka na kapi na monde ya politique quoi pona l'aksabino soko lingi politique te et ko s'occuper no po okolela banzala ba code ko tinda mabana poto ndeti ba Francis oui FBS boss des boss batindaka. Donc alors lelo tozaka toujours na bande na biso ya opposition toko solola toko benga papa Pierre Zomba toko benga toko solana maman na biso Irène. Donc lelo tozui moisi mobali. Donc côté ya bande na biso côté opposition tozaka côté ya moisi toza pe na côté ya mobali. Donc toko développer liso na biso lelo donc pour SPC surtout binonyos bota la biso na www.elenga-congo TV. Bonjour Papa Zom. Bonjour monsieur Martin Inge. Merci pour chaque fois on y a un micro dans le Parlement. Et ça a plaisir quoi parce que bana poto baza ba congolais ba utaki awa ba bi rando ba tiki na Congo et ça rappelle bien de temps à autre ba ba sangwa mboka zo tamwa ndenge ya ngo ntango yo yaka awa et ça bah c'est bon. Bonne santé. Pepele par la grâce de Dieu surtout que Fachi na carbone bazo coach ça toujours espoir parce que bango ba kasi ndenge via daebo et moi na bendana o bon lende sous makasi ya ngo ba obule ba il a so mi selekete ba mbuyema le roté tout ça alors OK bonjour maman. Bonjour maman Irène bonne santé za malamu lelo bato ba oka moyo ba montu ndenge mama telemi bosa micro alinga loba nini vraiment to loba parce que to mona rande politique mboka na biso ezali vraiment to na sengo makasi to bi ke ming ba regretter tant tu sais que père akufaki ba binani lisusu to remplacer mais kota la to mona remplaçant na azali do to mona ndenge Fati azo travailler le lenga zo sala ba meeting ndenge zo pesa donc plein à craquer donc esengozi sous makasi que tu sais que du père asenini asekwi donc mingi balelaki mais ya kolele so ezate to aka na sengo parce que un remplaçant valable azali nyonso zo kende malamu to bi ke bana pema isika bazana bana pema nanu esilite yo moi son ndimi pendo telema boye ozobanga te ozobanga liwa te ozobanga te eza pona ni po base belé bakomaka ba manzaka ba vernis ba rouge à lèvres ba nini ba beauté kolobela mboka ba lingango te mais on ndimi na oza simple boye libosa micro opese la pona bien mboka na pona nini non bon eza makila parce que politique nga pena bandango lelo te mtapesa nga gwa politique eza papa la ngai azaki proche ya Tshisekedi. Donc tango ba kibasa maliba ba kenai ba membre du comité central ba papa Mbwankem papa na ramta tikala ina parti parce que papa Etienne azaki na résidence surveillée. De moment Marthe azoye pas na biso zu rapport pour parti et fanda parce que le quoi ba fondateur tout ba kendaki moi kawe zalaki. Donc là fallait papa na ngazo relève. Au moins ça au moins 17 fois prison et à chaque fois zayi ko ça ba action na ye biso bana to zayi ko soutenir plus nga parce que naza aîné famille.
donc nazali kosunga papa ata bamarche ezalaki nga nazali kozala soki bakangi ye ngam nazosala kokende na baambassade banini koalerte kokende na baande donc na bomwana mama nayebaki mwa baprison ebele tozakotambola. Tantôt on était soutenu par les Américains côté kolia bien bamédecin donc biloko wana tout nayebaki ngo bomwana parce que eloko wana etikalanga. Quand mon père a quitté l'IDPS pour na okende na Palou, nga na trouva que anormal. Naki me papa tseke na 5 audience to côté to sololi, na esenga za d'accord té. Parce que azali me content ndenge papa tseke bazonga ki na parti sans accord na bango to tseke na parti. Mais pour nga na mona ki ezali bonne idée té. Yo na bi ngai na za na IDPS pour na corriger erreur ya papa langa. Il a fallu à ça la bonne parce que na mona ki IDPS eza parti au bisu photo za kaka parce que le peuple d'abord. Tout le monde idéologie a vie eza bien. Yango no moninga na tikalati lelo na kala parlement interview belé pe na salaka na sejenate na lobaka parce que na biki na chrétienne muto sanga mabe azati parce que na loba vérité et lo que primaire eza vérité donc mutu faut ozala na justesse. Kozalate mutu mo bozana ba parti pris parce que apesi mbongo ngam mettre bata palu ba bendanga ona to pisa ta mbongo to pas question ngana na IDPS donc to solo même na papa tseke da mettre prise et azaki papa o na zaiso na ke na ese na besoin mbongo pour la faire par l'église alors pesanga donc à chaque fois na que kuna vraiment ba garde corps ba sala kuna ba fomo ba ke funa papa ngana père so to kota rando tilelo abengana nga kuna ndonga koma nga phaseur jusqu'à ce que na osala effort na vie nanga na se stabiliser na zala na papa nanga te tile to kana te donc politique inde babi politique inde parce que ezali d'accord tenga na mona ke funa zakaka na IDPS ye kuna na palu ti genelo te donc na seka nanga etilelo mincho l'équipe vraiment to regrette ka be fort tout ba passe tout le monde 17 fois prison mais le côté lelo na isko bando kangai nam to comme Mobutu parce que azali parmi ma premier commandant Mobutu bazali ba promotion na général Maele donc Mobutu nazo kanga 17 fois prison azuba fissure na niveau lombe ba tampo toboki pour la torture mais ayeko suka na palu donc yanga na saka na IDPS kaka yango nde parti onga la pona banda bo mwana na pona yango déjà idéologie malamu biso to lingi peuple na biso azala malamu. Merci maman Irene Tozongelo papa zombo pousse na moi boye donc to senti pendant que maman dans la chaleur maman a lobby bien donc biso to linga boye surtout na Elenga Congo TV po to za show au to l'équipe chaîne ebele na kata République démocratique du Congo. Allez papa Pierre moi message il sous maman outi ko lobayo message mo batu ba Hollanda yo maman combattante tout ça mingi na parlement debout pour parlement debout ça phénomène mingi ba mibali kaka ça trop masculin mais tant au monde basi place basi baza moi tempérament ils moi calme pour bale mibali yo ke ba rando kaka ato ça le tout le monde t'a fâché barando kaka pia ka trop ba yobika masolongo mais tant mère est moins équilibre donc moni bazana très utile na parlement. Alors papa Pierre tozaki na meeting ya Moïse Katumbe biso tout tozaki samedi wana ezaki batu bazaki belé na Jules Saint-Thérèse tozaki wana donc quartier za 7 entre 6 7 tozaki wana biso tout monaki Moïse Katumbe lobaki en direct donc ba tchakié a mona population azoloba yepe azoloba population azoloba aloba ke azoya na Kinshasa au bandana propagande awa pour asilisa nzala na RDC batu bazwa misala na ebité papa zomba yorozwa musala te oyoka ki ngote waza babula noa moi ba wale so azanga na noa awe utanga na ebi ona kusomba train na barai mais azaki gouverneur Katanga Moïse ayi gouverneur Katanga kena Katanga y a rien appuyé Katanga na nenga jeté Iranium et Kenda ba combat nyoso wana asala rien na Katanga si ce n'est le pillage na mutune Kabila si bazala rando na Kabila funda et plainte za na parquet général le zolo bamba na otika plainte Kabila constate Moïse ayibi kolekaye alors comme ça ma fille mi balé ba se retrouver na justice donc atika ko ambuye batu yaza muda bala zonga mama bale et ça c'est pour vieux après si goût politique tout le monde a linga ma politicien nous avons président parti politique té batika bambuye mana
ezalaki rassemblement père Alexei Mundele naza rassembleur naza icône politique je peux rassembler. Mais tout le monde a population etondaki belé ba sepele pe na maramba lobaki na aussi lisanzala courant koza de l'estage kozala te mai kozala très bien na repesa ba misala Kinshasa ko le Lubumbashi na marambutu na ebike boza ba mpiaka na sikte ke ozondi maoka raté mais il aksamaki mais Kinois aviva na mpiaka te bango bazo ba konzi ya PPRD basala Kinois le côté basala congolais le côté si on soit congolais et que yankona a fa quoi là on a ngozala ka muyibi si on obengisi na meeting on a jakati Kinois no so na meeting et que noté après meeting mois 2000 asomata lo so mafuta bana balia po ba masa ba cha mukate na terrain ya GT mpiaka kope ya raté lelo oyo alinga distraire batu pa senti que fachi depuis le 24 avril facha kangi masolo. La fois c'est na nini comment yoza mwana membre ya rassemblement Félix Anyati na komba IDPS yo que triomphalité pourquoi linga njili donc c'est que yangi sourage donc cela veut dire nde bazawa na biso wana ba linga biso na motema na mbebo na motema ils ont de la haine avec l'IDPS parce que l'IDPS le gars c'est le peuple d'abord biso to linga te biso to sala peuple nzala so peuple par na yezate na pouvoir na biso to sala te. Voilà le principe de l'IDPS. Il y a un monde qui a été dit wana, bayi ke baza ba fa quoi, bayi bi trop. To benata ba 2000. Il y a un monde salagi moi salagi wana mais et ça ensemble. Ba bati politique belé, mais Félix yemoko na komba IDPS nyata njili yemoko. Vous comprenez? Donc ils ont solala ya makela wenze peine perdue. To beta ngo te. Baza ba mbuyema, baza mbuye ba congolais. Mais congolais, ayebika no leader za moko fachi. Parti politique a moko IDPS. Donc rendez-vous n'engue toujours l'ingela wana ma sur l'élection et ça la makabila comprendre que il y a des mandats évidés. Papa Zomba, Papa Pierre, donc si on est Moïse Katumba bi au Chamaro na Kinshasa, est-ce que y a solo pour batu bazon di makoya mais koto tolo ba ke maramne dossier neza parquet koto ezabwe ngani au clerci biso koya wana zolo ba koya ezaba banco ou bien ezaba maramba solo pena ya pour batu ba voter mais ezaba banco bato yo basali meeting na Angeli ya ensemble wana ba bisi population na ba combattant Félix Aozana Angeli jamais pas Aozana Moïse Aroya nzo Aroya ngona conférence vidéo ozo na vidéo oh koya na ye eza consigné codifié noir et sur blanc d'accord donc Aroya na cadre d'accord en dehors accord koya ne awezate. Il y a remarqué bango pour l'accord ils ont des crispations Moïse Azonga mais accord ils ont Moïse Azonga te accord pesa CNI na place à rapporter il dépend ça tia mutu na ye tilelo yo Félix Akoma Jean-Marc Akoba député bakoma tilelo Kabila na obemi na ko bandanga wana bazo boya kalamba longwa pour kalamba na minute ko muta Kabila et pourtant biso tia mutu na biso ya sika tilelo yo ba vendre le dossier Félix Akoya akendaki ko sala nini et puis Akoya quand. Mais Félix d'abord avant la président IDPS, c'est secrétaire national chargé de la diplomatie. De ce qu'il fait, c'est la continuité à Moussala Bandagi tant que secrétaire à Lagi. Tant que jamais jouer intérim, c'est ce qu'il faisait. Diplomatie, notre diplomate. Donc ce qu'il fait, étant que président IDPS, en même temps, à ça a suivi, il y a beaucoup de sala de la diplomatie. Parce que le pouvoir au Congo, le coup de ma bête, les bandes. Nous avons le pouvoir au Libanda. Mais la différence c'est que bango IDPS est pour parti et vendre d'abord na Congo. Les Congolais balingi IDPS na bango. Il y a un moment de temps à autre, on s'appelle diplomatie parce que la diplomatie est en bonne pression populaire. On a pression populaire sur la diplomatie exacte. On a la diplomatie peut-être sur la pression populaire exacte. Il y a un moment de Félix Libanda jamais dans Bouchimay. Alors merci à trop donc maman moi lilo ba pe pona Moïse Katumbe o biso tout mona qui ependa ki population tonaki ba lobi président o ba voter za président de la République ye wana mais tozoe baté koto problème ba kokanga to ba kokangete ba voter to ba voter te pona meeting o esalamaki na Jules Saint-Thérèse. Papa, pour la meeting, il y a un côté. Pour la moitié, il y a un bazala et penzate. Donc, à ça, il y a un côté. Moutabete est plein, et ça Félix, tu sais qu'il dit. Bah Moïse, bah tout bazar les mains sales.
tobenga ba les messal donc muto asa baby saki déjà parce que tant azali ki na pouvoir azali na katanga asi to monde lo asa fala si sanzala bandana okuna nde toyeba ke muta malamu ye wana donc lokola sala ki on kuna te so be bazongisi osala pe lokote baza ba homme d'affaires ba eli lembongo ba piller ba ngonde ba mvoma biso to souffrir ba na besoin na biso te bazo ba 10e bureau ba 20e bureau ba tongela ba immeuble mais biso moko peuple ba kolombongo ba kolomboka tonyo kwa maka bisengo na ba mona basi na wana makamu na wana bana bango do ba na intérêt peuple te do pona ye na ngakuna lingana pe kolobela ete pona mona na ngelo te mais babi Moïse penda zolo ba marambo solo ba kabwani penda nenga solo azoya pour sauver peuple po ba alobi na Lubumbashi asale marambo bien koleka Kinshasa na ebité toyondi me boyondi mela ete pourquoi bo pesa moi hein moi eloko moko bondi mela ete non papa tozondi mela ete za clair to mone loko oyo ya salaki ya makasi kunezate so sale ba blo amike mike za kapona tromper vigilance abato mais eloko makasi eza ko silisa ne nzala. D'autant il dépend que le peuple d'abord, le peuple a se retrouvé dans un niveau nuançant. Et ça là, sur le plan matériel, sur le plan social, surtout social à peuple. Balia malamu, balala malamu, bana batanga, ofele, de l'auto luka. Hôpital pèse à la problème T. Et le peuple a linga yangwana. Et l'on ni Moïse ça. Ayi ba ineka pied na e a tek ba iranyo yena na l'autre na muninga na e donc ça ka ba mascarade peut-être il est fait pour sauver Moussous mais nata oza impossible donc to se tourner déjà page do bati ka biso na Congo na biso to bongsa Congo na biso po to lingi Congo na biso ti lelo so biso même ba mama to kota likambo wana po biso ba mama nde to mona ka passe koleka so ba papa bazo sala te ba salaire malonga te nyo se pesera sur biso au moins moi c'est comme le roi mobali il doit faire ça la nyoso tango comme na pokwa olembi moi contrôler éducation bana ezate or kala maman faut voir nandaku papa ayela ke mbongo po bana bazala bien éduqué yango le to se retrouver na bakuluna ba chege à cause ka bango ba Moïse wana ba Bemba sont des gens qui ont trahi le Congo. Maman lobano est-ce que élection et que la pena en décembre pour bango tout ba Jean-Pierre déjà et tout le monde a déjà tozoyoka déjà ba président na biso Joseph Kabila ba Moïse Koto Félix Tshisekedi na ebité match yango ezala ndenge ni nani obeta numéro 2 nani obeta numéro 5 tina 10 kuna. Ah papa, il y a pas match hein. Élection ezalaté, il y a pas match. Na miso na oto biso to tourner déjà page na bango. Do bazé l'autre côté. Élection ezalaté, il y a pas match. Biso IDP to zali. To se maintenir la position na biso. Oh numéro 2 azate. IDP n'est tozara numéro 1. Et yeba ilongo mokili mobimba. Nzambe pe na likolo amoni ke IDP spécial élité makasi et maintenir position nango. Donc bazana bangote. Bazana bangote IDP Tshisekedi. Yango wana kaka. Ba IDP so ba chibala na nini? Waza babuzo ba osana ebite so ba diamba ndemte sa bango. Po mutolo chibala ko sa bilo ko sa te. Un papa responsable. Mibal to mona bino ke bozana maele mingi. Mais ba maele te. Poko sa elo ka bongo za maele to za plus que zoba. Ndenga no lo za plus que zoba. C'est être fou. Kolobaki on a zana IDP yo chibala. Dans notre état osana majorité. Non. C'est vraiment regrettable. Biso ba maman to regretter li mama kasi. Yango moni biso ba maman to bito telema pour te porter soutien à Félix Tshisekedi pour que asala ndenge esengeli. Et bon lenganko yi pas na. Ah wana kutu koloba no telela ba mo sa ba prière kunati. Na ka ba dernièrement ba mo sambela. Nzamba confondre banguna na bango. Olenganko na ba 2 heures. Kala zeso ba vandi ba ko seka ba le ba meli mais la mone comme une prière. Na lundi prière na bango nzambe confondre banguna so tout ça bango mitu mais bango ba tout à mitu prière na ezongera pa bango ndo bazaba nguna ya peuple olenga nkoi asali le côté bataka ministre de transport ba bis nyonso na ba pièce de rechange nyonso ekenda elo ni asala so montre ba plus que bazoba hein non c'est grave nzambe azana ngambu na biso po fasinde azana za maboko polele asana bango te et le remogoté donc il y a une sa chance na mincho po ya azung so elenga Congo biso ba mama to zonga neto zaina ba papa ndazo luka mbongo papa zo latsa biso papa zo lesa bana baza bien éduqué ba chege nyonso basila na barabara
Et comme yo bana bando ki bando pa ninzale koti mingi. Papa Monica moya sala tele ba mo benga na bana msulo bandako. Ouais, merci. Merci. Alors ba bien lengia kongonde, lengia kongonde nde mosala donc esenga ezala bongo papa Pierre donc moi message par rapport à IDPS donc pour to koma penda de na suka pour to chiter na émission na biso par rapport ya bandeko tout baondi mela binote bakomi na bango côté ya Mbemba bakomi côté ya majorité bakomi côté ya Moïse Katumbe moi message pour na bandeko na biso tout baolanda biso siko yango na kobakisa likambo ya Moïse Katumbi mais j'ai camino ezaki pour moi économique j'ai camino ezaki pour moi économique mais batu na j'ai camino comme na niveau nini Moïse a 4 j'ai camino ndambu yemo za na 80 entreprises uti na j'ai camino ba mining bana mining Katebe mining soki Moïse mining Katumbi donc ba famille nyoso ya Moïse Katumbi bazana ma mining voilà comment détruit Katanga oh ezaki pour moi économique et là on est au website sous te batika bambuyema bango nyonso bazala moko basangana rendez-vous biso na bango ndé to sala makasi élection salama pour Kabila bazo boya yemo ka bike noté candidat zaka moko Kabila pa bike candidat zaka moko même ba mafia bazonga bambuye de sa Congo ba yo se rendre compte de Félix Fibo bano vie atiki on est vieux à s'effacer kaka a joué une autre 84 ans atiki on a mort à la tinzo de Félix à la dia Jean-Marc à la dia ba parlementaire debout à la dia ba Richard Nyoso ba cellule donc à la tibiso à tel scène que combattant sur misamutu kaka Fibo d'après bané que Jean-Marc Kabunda kwesi Mujimai lobi chilenge kwei Jean-Marc Félix Yemoko na Jobu donc mawaku du trop yango tolobi boye biso nyoso na aéroport aya te combattant nyoso congolais aéroport po masolo mo solo kotiao ndenge nini masolo solo te ma Moïse Katumbi masolo solo ba jape masolo solo ça sent nausée yoso mona joueur na football abimi azonga les sous joueur soko bimi c'est la match mususu match eza ya fachi match eza ya IDPS botika bambuyema boyebi histoire madame comment mutoyo aboma ba congolais en 2005 bino bana poto bo se rappeler po moni mbala ezo bungisa bino makanisa bumusa ba polémique autour ya Mbemba to boité bokoma ba pro ba code yaka meilleur mo boto ba la vérité le 30 juillet 2005 à minuit Tshisekedi habite tout s'arrête Tshisekedi Bemba Mutekofine atiki mama mbongo ayeko menacer biso alors que défense sécurité dans maboko ya Robero papa maman batela mwana boko mona force à l'état biso beto lobi yo Mutekofine mutambongo au l'élection inspirité na combat papa balabala mais il y a eu des gens qui sont morts Bemba Boma en 2005 to quelle élection to bomi mabena ye to pese pouvoir président république ba député so yaye ba député provincial yaye comme alingi mbongo un commerçant ateki pouvoir pas Kabila ateki ba gouverneur de la République démocratique du Congo MLC abani koteka moko pona la un fa quoi yango bino ba congolais bobunga rumba te wana poto melisu kotoyo po suka bozonga masolo na bino source zande awo bolika te Congo ambweme kota yango moni bango ba comprendre que Félix aza leader na poto diaspora nyonso kaka fachi yo monte kuna ba décider on note bana poto ba voter de diaspora zate po ba yebike ba voix ya Félix ya su mais ku félité biso bana Congo to kalinga bango pe ko kalinga donc polémique zate bona na ngane Martin Engi ba chela lukuta wala te Martin Engi po ya na source pana Congo politique ça na parlement debout politique na Congo ça na IDPS l'unique parti politique oyo ça politique na Congo même ba mafia ba linga mbuye kat Trump ayebi Union européenne ayebi oni ayebi on so ba yebi na Congo parti politique ça IDPS et na ministre leader azaka ba moko yango moni bango nyonso ba senti que comme peuple congolais amoni manga kotela na nzete oyo RDC manga ngo Félix Congolais manga wana et puis si bango mutema masusa balinga ya na manga mubeso Bemba za manga mubeso
sokole manga mubesu ngai na mino il faut mungwe za la pilipili mungwe za la o congolais ba boy kolia manga mungwa na ya mubesu na mungwa congolais otala Félix manga etela o alingali ya manga mobulute yaka na nenga kalme senga nzela obuka manga mais ko yako ambuye nzete na mango e ba manga etele keba bana yechi baza Jean-Marc très fort Kabundu merci akwesi Mbujimai merci azukwesi Chilenge akwesa partout akwesa Congo mobimba Félix Yera diplomatie. Merci papa Pierre. Moi le numéro de téléphone batunyo so balanda biso siko donc na niveau ya Europe, Amérique, Afrique, Océanie, partout dans le monde donc même na Asie, balanda biso siko na www.elengi ya Congo TV. Tel numéro za nango facile mais bango basa musala. Bango libanda biso na kati. Na rappela batuka na rappela bango diaspora basala Israël ezala. De leur haut besoin lobbying mon makasi pour la démocratie du Congo. Yango moni adversaire à comprendre que besoin utile pour le Congo. Yango moni là ça partout les moyens pour voter mais coup fait l'été. Attends pour voter beaucoup voter devant parlement européen. Boye mwana Bruxelles wana parce que ba Union européenne ba ça réunion pour ça les élection wana. Côté kunande bango bazande na Moïse akangi bango kunande. Aya tala Moïse amudabale. Tika ko ambuye bana poto. Ba epike Moïse amudabale. Tout ça, Makasi Félix a pouvoir supporter Mazembe. Moi, je supporter Mazembe. Équipe United. Atika ma politique. Politique na Congo, c'est l'IDPS. Na rappelé, c'est l'IDPS. Félix Agnatin Gilles. Biso Morot. Jean-Marc Arena Mbujimai. Nanani. Biso Morot. Ba Congolais autotei. Yomoni tango ba sola bemba betami yomona na gombe kuna ba congolais ba kena ezaka ba kada MLC na ba shego ba na ville yomoni bana ngasele ba sepelaki yomoni bana ngindele po bana ngindele kanda bazana ngona mbemba ba pesa e pouvoir kambi kango likola maleo. Merci papa Zomba. Numéro pour to benga na bien plus 243 89 86 70 644 plus 243 89 86 70 644. Donc bana poto mdako sabilote. Bosa kande ba marche na Union européenne. Boke ba Trump. Omoni ba Kabila, ba Moïse na ba Bemba wana. Kamola bango ba fakwa. Ba fakwa ba déranger Copa Congo na denga jeté. Comme on a makanisa bien ko stabiliser Congo, ba investir ba ya. Mayele, Trump Mayele. Bana États-Unis. Na Trump Mayele. Bouzo besala mate Fachinde Mokondi. Merci pour maman to comme na souka émission na biso donc moi le poto aussi ici déjà to comme na souka. OK, ya souka na lobaka boye toza ba congolais do lokwa to limbo kana biso Congo to tika ko sambrier na ba Bemba ba Moïse ba osala elote. Pe to mona ki ba sala ba promesse ba sala elote. Combien de fois Bemba a sali promesse à Malam mais tout le monde est toujours pembeni à Joseph pour l'intérêt de mon personnel puis pour nous détruire Congo. Bazana juste pour nous détruire à Congo. Le quoi tout comprendre donc à Bongo. Donc to pengu sa makanti na bisote. To bi ke nzamba na ngambu na biso to kolonga. Toujours IDPS ka na pointe, IDPS neza à la une. Toyebi ke mukonzaza moko eza fati auto soutenir o tout bazoya pembele za kapona ko ambrier ko tsaka mobulu parce baza bato balingi toujours mobulu balingi biso to za malamu te to lia malamu te to vivre malamu te bana so batanga te po ba shege ba delenka ba tonde belé na mboka. Alors idéologie IDPS eza ko silisa nzala ko silisa ba delenka na mboka ba famille vande za la stable to na besoin stabilité po to nyoko un peu mingi. Tokolinga souti to nyoka malisusu. Tozo na combien d'années de souffrance? Surtout bacté sur 10 20 au moins que ezé sous malamte. Donc to fan ça vraiment ma cantine comme il faut le kola bateau. To zala na kibomoto ndezala. Parce que yo mutozo sa choix malamte donc kibomoto ezate. Muto azala lobili kamba sa ndenga lobaki te kibomoto ezate. Donc na ba chef ya batuana ba Bemba ba nani bazana kibomoto te poso to lani makamba sala en tout cas kibomoto atandambu ezate sont déjà inhumains ce que to Rolanda bango pourquoi donc tous a toujours derrière IDPS pour que Fati oza motema pembe maboro polele to pese chance wana total lengeni na ko servir peuple to sepela.
Alors merci à trop mesdames et messieurs. Voilà, to comme na suka émission na biso. Boza toujours na branché na www.elengia Congo TV, chaîne Messana Kolar Sabino ba image bien partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Afrique, Océanie, Boulevard Nabino, chaîne OEO Elengia Congo TV. Martin invité sa fusée naza toujours pour na Kolar Sabino, ba news au news sur les Kanaka de la République démocratique du Congo. Donc boza toujours branché awa. Biso toi numéro 1 au Francis Wei FBS Atalaka ba Chris Wei leader ya ngeringi ba tutu bazana ba die donc baza toujours wana merci à trop botika madame.